Sango Mbole azali kopesa biso mateya lelo na maimatali likabo ya boyebi tokozongisela ye maloba mpo te ya pesa biso mateya olokota la lingala. Merci ndeko Joël po ya maloba opesi biso. Bandeko balandi ba radio ya mama boboto bwa mokonzi bozala na bino baye bozali kolanda biso na nzela ya Radio Maria tope na nzela ya bilili ya compte YouTube ya biso Radio Maria télévision. Tikate boboto bwa mokonzi bozala tango iso na kati ya mitema mya bino. Likabo ya boyebi, likabo ya itano na makabo sambo oyo Elimo Santu akopesaka na bato. Boyebi tope koyeba. Boyebi nini? Koyeba nini? Tango zali koloba koyeba tope boyebi, ezali te lokola koyeba les 4 points cardinaux, ezali te lokola koyeba te adresse songolo pakala, ezali te ya koyeba 1 plus 1 égale 2, tope 5 fois 5 égale 25 ete boyebi o tozali koloba o ezali boyebi ya lolenge wana te, boyebi ya bomoto te, kasi boyebi ya bonzambe lokola likabo. Boyebi ya bonzambe lokola likabo ezali boyebi ya ndenge nini? Likabo Elimo Santu akopesa na biso na nzela ya boyebi wana ezali po ete tokoka komona pe koyeba bonene bwa Nzambe. Boyebi bonene bwa Nzambe, boyebi Nzambe, likabo ya Elimo Santu yango wana. Tango tokoli batisimo tozwi makabo ya Elimo Santu, na likabo ya boyebi ezali po ete salisa moto ayeba komona bonene bwa Nzambe, moto ayeba Nzambe. Lolenge kani moto akoyeba bonene bwa Nzambe? Na likabo ya boyebi ekosalisa moto po ete aloba ya solo Nzambe azali. Na likabo ya boyebi ekosalisa moto po ete aloba ya solo Nzambe azali monene, Nzambe azali bolingo. Nini ekotinda moto aloba te Nzambe azali monene, Nzambe azali bolingo? Ezali awa akotala bikelamu, awa akotala oyo Nzambe akela, ekotinda moto aloba te ya solo Nzambe azali monene. Bongo soki moto amoni te na nzela ya bikelamu te Nzambe azali monene, azali mozalisi, ekotinda moto akumisaka na ye Nzambe, ekotinda moto alekisa ngonga na ye na bokumisi Nzambe, na bolobi na Nzambe te ozali malamu, ozali monene, ozali kitoko, ozali bolingo. Soko moto akomi na nzela ya kosambela ya kukumisa Nzambe na bolobi te azali Nzambe, azali monene, azali bolingo, ezali na gracia ya likabo ya mayele tope likabo ya boyebi o tozwi na lisalisi ya Elimo Santu. Likabo ya boyebi na nzela ya boyebi o ewuti na Elimo Santu, moto akososola tango atali mbu, tango atali ebale, akoloba te tala elembo te Nzambe azali, tala oyo ekolakisa te Nzambe azali pe Nzambe akosalaka. Likabo ya boyebi tina na yango wana ekosalisa moto po ete akumbamela Nzambe. Likabo ya boyebi ekosalisa moto po ete apesa Nzambe limemia, apesa Nzambe lokumu awa amoni te na nzela ya bikelamo Nzambe azali. Soki totangi na buku ya ebandela tokomona te na eteni ya yambo molongo mwa 12, 13, tuku ibale na moko to pe tuku ibale na itano, okomona te tango Nzambe azali kokela, mikanda misanto lobi na biso te Nzambe amoni te ezali malamu. Asali na mokolo mwa yambo amoni te biyebiso akeli ezali malamu. Asali mokolo wa mibale amoni te biyebiso akeli ezali malamu. Tango moto amoni te Nzambe alobi oyo yakeli ezali malamu, elingi koloba te biso bie Nzambe asali ezali se malamu. Na likabo ya boyebi oyo ewuti na Elimo Santu
ekosalisa moto po ete ata mikakatano ezali moto aloba te ete nzambe akela mabe te. Nzambe akela mabe te. Na lisungi ya Elimo Santu moto akomona te biso bie nzambe akeli bizali se malamu. Soki moto akomi komona o nzambe akeli ezali mabe, ezali susu lisungi pe lisalisi Elimo Santu te. Elimo Santu akosalisa biso na likabo ya boyebi po ete toyeba komona bonene bwa nzambe. Ezali mwa pasi moto ayeba bonene bwa nzambe. Na nzela pe ya yo moko moto okoki kokumisa nzambe koloba te nzambe azali monene. Zambi na verset 31 na chapitre 1er ya buku ya ebandela omona te tango nzambe akeli moto amoni te ezali malamu mingi. Bongo moto tango asosoli na nzela liloba lya nzambe wana ezali deja likabo ya mayele oyo kotinda moto a découvrir te o nyonso nzambe akeli ezali malamu. Nzambe ye moko amoni yango ezali malamu. Na likabo ya boyebi sika moto akokumisa nzambe. Na likabo ya boyebi sika moto akotondo nzambe botondi. Akomiloba nzambe na tondi yo po kilanga i malamu. Nzambe na kumisi yo po kila maso malamu. Na tondi yo po keli nzete. Na tondi yo po keli nyama. Na tondi yo po keli mbisi ndenge na ndenge. Soki okoti na kati ya mbu na kati ya osean okomona ba mbisi yesusu oyo kokamolobi oyo pe wuti se na nzambe. Tango moni yango ekotinda yo sala nini okumisa nzambe. Na nzela ya likabo ya boyebi awa tokomona bonene bwa nzambe na nzela ya biyeye akeli ekotinda biso bato to kwa kukumisa nzambe to tondo koyebo tondi pona maso oyo azali kosala na kati na biso. Na lisungi pe lisalisi ya likabo ya boyebi awa moto ayebi nzambe na nzela ya biyebiso akeli ekosalisa yo pe okweya na kokumbamela bikeko te. Zambi na likabo ya boyebi moto akoyeba te azali ekelamo pe mokeli azali to pe mozalisi azali. Yango wana na lisalisi ya likabo ya boyebi moto akotia moto nesika ya nzambe te to pe akozwa ekelamo akotia nesika ya nzambe te. Akoloba te nzambe nde mokeli ya bikelamo, nzambe nde mozalisi ya bikelamo binso. Na lisalisi ya likabo wana ya boyebi nde moto akokwea na idolatri te. Nde moto akozala kaka na kati ya adoration ya kokumisa mokeli ya biyebiso bikelami okati ya mokili. Na lisalisi ya likaboliye moto akoyeba te bapesi ye mosala ya kobongisa. Kasi moto azali mokeli te, moto azali mozalisi te, moto azali kolo ya bikelamo te, moto azali kolo ya mokili te. Kasi moto azali oyo bapesi ye mosala lokola gérant, lokola intendant ya bikelamo oyo nzambe akeli. Bongo na nzela wana moto asengeli komibatela. Na nzela wana na lisalisi pe lisungi ya boyebi likabo ya boyebi moto ayebi tazali ekelamo akomibatela. Moto akobatela bikelamo biso. Zambi soki toyebi kobatela bikelamo biye nzambe akeli te tokobebisa mokili. Nzoka nde sengeli na biso na lisalisi ya Elimo Santu na nzela ya likabo ya koyeba ekosalisa biso po ete tobatela biye biso nzambe akeli. Tobatela biye biso nzambe apesi biso. Omibatela pe yo moko. Komibebisa te. Kokamata te ozalaka moindo okamati bikelakela to pe bisalasala okoma mondele. Bongo te. Tango moto akomi kosala ndenge wana seke likabo ya mayele to pe likabo ya boyebi o nzambe apesi ye azali kosalela yango te. Nzambe apesi biso likabo ya boyebi po te toyeba ye nzambe. Tokoyeba ye lolenge kani na biyebiso akeli. Bikelamo biso biyebizalo kata mokili, nyama, mbisi, ndeke, mai, mbu pe bongo na bongo. Biyebiso wana soki totali yango tokoloba te ezali na mokeli mwa yango, ezali na mozalisi mwa yango. Yango tokokumisa nzambe, tokoadore ye, tokotondo ye. Yope moto ao komitala lokola ekelamo kitoko o nzamba kela. Zambi tango akelaki moto alobi ezali malamu mingi, okoleka na nzela kokomisa bomoyibwa yo action de grâce. Likabo epo ya nzambe zambi yende mokeli ye moto asali te ozala oyo yo ozali. Tala oyo tosengeli koyeba na likabo ya itano ya Elimo Santu ezali likabo ya boyebi to pe koyeba nzambe na nzela ya biyebiso ye akeli. Botondi na bino banso.
bandeko balandi Radio Maria tozongisika wa mpo ya koyamba bino o nzela ya singa tokomi na ngonga eye toyambaka bino mpo ya mituna bongo lelo sango mbole azali kopesa biso mateya na mai matali likabo ya boyebi toyambi ndeko akobenga biso alo mbote ndeko Joel mbote Misilabi mbote ndeko. Merci beaucoup Misilabi pour la partage de l'audio. Première question Isabelle. Vous n'avez pas découvert comment il y a peut-être avant na ba cité avec ça peut-être la vie bateau. Oui dit que bateau aux na peut-être ba vivre dans le suni na yo. Oui dit que bien le suni o ya yo ko pesa bon on est et que ça bon pour tani badika. Maintenant yo okomi kokomona kia ko souffrir bango ba mona page. Oui dit que bazati de ke mu na Nzambe Misilabi. Wana yo Mukristo est-ce que usali mabeto usali malamu wana liboso pe imbaleza boye tangu omoni ke usalaka peut-être mabe epa ya motu okoyi kokosi osenga itende kolimbisa ngai peut-être na comportement oyo osali wana s'affiche vraiment très mal Misilabi tellement Mukristo omoni ke obima ndeko wana aza peut-être aza petit frère yo aza grand frère ke obima ke na fai mabe neke na petit frère est-ce que c'est normal? Merci Nandeko Eli Buzitu po ya mituna mibale motuna mwayambo est-ce que zali malamu konyokola bandeko bayo zali kokamba bazali kosala epai na yo mbelo sengeli pe kopesa bango lifuta kasi zali kosala yango te pe konyokola bango ezali ya malamu te. Soki ozali responsable ozali kokamba bato osengeli kosalisa bato bayo ozali kokamba po ete basala mosala mwa bango malamu kotraite bango malamu kopesa bango lifuta ya bango zambi soki pe bango basalisi yo te na mosala wana ekozala pasi po ete mosala mwa yo pe motambola malamu ozali na posa ya bato bongo bato wana soko tali bango lokola banyama soko tali bango lokola bato pamba ekozala ezaleli ya malamu te koyeba kotraite ba personnel koyeba kosoigner bato zali kokamba ezaleli malamu oyo mokristo asengeli kozala na yango motuna ya mibale bomikitisi etalaka tai te etalaka age te etalaka bilongi te mokolo okoki mpe komikitisa oboso bwa mwana moke mpo ya kosenga bolimbisi soki ya solo osalaki mabe ezaleli malamu oyo tosengeli kozala na yango ntango yo mokolo osali ndenge wana opesi mpe ndakisa na mwana na leki mbele mokolo mosusu mpe akokutana na mikakatano wana akoka mpe kosenga bolimbisi na baoyo bazali na se ya ye koloba tete lokola ozali mokolo ekobima lokola yuma soki ndenge nini te esengeli na biso mbala inso tosali mabe komikitisa mpe kosenga bolimbisi quel que soit âge nasi namona papa a reconnaître mabe maye oboso ya bana asengi bana bolimbisa ngai mpo na likambo boye mpo na likambo boye ezaleli ya bakristu bazalaka ndenge wana batalaka bilongi te mpo ya bomikitisi mpe kosenga bolimbisa moninga soki asali mabe. Merci Nandeko. Merci Sango Mbole. Bandeko balandi tozali kokoba ko yamba mituna miabino na ba numéro eye 082 016 35 12 090 68 16 742 084 107 83 64 09 98 23 97 23. Toi mine de quoi ko benga biso allo. Allo. Mbote Mesilabe Albert Mbole. Mbote papa kitoko oyo na bino banso basali ya Radio Maria na peti bino mbote na bosani tie na mesemboso oyo aza ndoi na ngai
nazana mituna misato soki unité ekopermettre ngai mesabe elingisa. Première question oyo naza nango nabi boyebi ezali lokola olobi ke likabo elimo santu na lopoto olobi connaissance ezali mpe lokola mayele moko boye basalelaka yango mpe na classe to différence nini ezali entre don wana olobi na connaissance wana mutu na liboso ya mibale na version kaka ya français olobeli don de la science na classe sebi bascience eza ebele meselabe na kati ya bascience nyonso ya classe don nini tokoki koplace na don oyo outi kolobela biso ya suka nimbisa science occulte ezali mpe don tokotia yango na don nini elimo santu to ezali science kaka naturelle ndeko Mboso Emile na paroisse Saint Kibuka doyen Saint Kibuka. Merci monsieur l'abbé. Amen. Merci na Papa Mboso po ya mituna misato auti kotuna biso. Merci na mutuna mwayambo tango tozali koloba likabo ya boyebi don de science tope ya connaissance ezali ya koyeba nzambe ya koyeba bonene bwa nzambe bolingo bwa nzambe na nzela ya bikela mobinso. Connaissance de Dieu à travers l'œuvre de la création epesameli na moto nyonso te. Mbala mingi ezalaka pasi na bomoi bwa biso tokoka komona bonene bwa nzambe to mpe komona te nzambe moto asala ekela boye to mpe boye. Likabo wana ya boyebi oyo tozwi na Elimo Santu yango nde kozongisa biso epai ya nzambe po te toloba te nzambe ye nde moto akela likolo na se, nzambe ye moto akela mbisi, nzambe ye moto akela nyama, zamba, mbu mpe bongo na bongo. Ekeseni na boyebi calcul mental, ekeseni na boyebi géographie. Tana lobi géographie lokola science o bana bazwaka na kelasi. Ekeseni na boyebi botanique. Oyebi science, oyebi mayi, oyebi ba cours d'eau, oyebi botanique, nzete boye pe boye, oyebi anatomie, boye na boye, boye na boye. Ezali connaissance humaine, tope boyebi ya bomoto. Sika ekomi likabo ya Elimo Santu na lolenge te tango moto ayebi ndakisa nyama boye, azalaka boye, alobi a nzambe nde moto akeli ye. Wane komi siko boyebi ya likabo ya Elimo Santu. Boyebi ya bomoto ekosuka kaka oyebi te nyama azalaka na makolo mane, azalaka na mokila, azalaka na maseke, osuki kaka wana boyebi ya bomoto. Kasi boyebi ya likabo ya Elimo Santu ezato koloba nyama wana oyo azali na makolo boye, azali tashi tope boye na boye, nzambe nde moto akeli ye bongo wana ekeseni sikao. De mayele ya bomoto ezali ya koyeba biye biso bizali epai na biso, ya koyeba planète boye, ya koyeba étoile boye, ya kotanga constellation pe bongo na bongo, wana mayele ya bomoto. Sika likabo ya mayele tope ya boyebi ya Elimo Santu ezali te tango moni yango olobi euti na nzambe. Nzambe nde moto akeli. Okosuka kaka na koloba te euti na nzambe kasi ekomema okino na losambo. Omoni tango bana neti na classe ayekoli nyama ekozala na ndimi tete na suka wana na place interrogation bakoloba ezala prière pona kokumisa nzambe toyekoli okapi, tokumisa nzambe sika lokwa toyekoli okapi. Na classe ezalaka ndenge wana te. Mwana yebi te nyama okapi azalaka na Kongo pe bongo na bongo. Kasi na likabo ya Elimo Santu ekotinda moto atala nde siko nzambe akumisa nzambe nzambe opesa biso okapi na mboka na biso, nzambe opesa biso nyama boye,
tala bokeseni kati na boyebi ya bomoto na boyebi oyo Elimo Santu apesi biso likoki ya koyeba na nzela ya makabo maye sambo. Motuna ya mibale ezali kokende presque ndenge moko na eyano na uti kopesa. Science oyo ya Elimo Santu ekeseni na science lokola zoologie, ekeseni na science lokola psychanalyse pe bongo na bon. Ezali na bokeseni. Boyebi ya mambi mazali zonga zonga ya biso ekeseni na boyebi nzambe. Ekeseni. Yango wana tolobi te boyebi nzambe ezali likabo. Koluka kondima te nzambe moto akela ebale ya Kongo wana ezali likabo ya Elimo Santu. Likabo Elimo Santu nde kotinda moto aloba ebale ekelama na nzambe. Ebale ya Kongo nzambe nde moto akela yango. Tango moto aluki kotala na science babengi ndakisa anthropologie ya koyeba moto. Moto ngai na yo. Akosuka kaka na koyeba moto. Par exemple, te afanda kanalisanga, azala kanalisanga, sengeli kozala na société, moto azali boye, composé na boye, boye, boye. Wana science, bo moto, mayele ya bo moto. Kasi boyebi o ezali ya likabo Elimo Santu, ekotinda moto alobate, nzambe tango akeli, alobi azali malamu mingi. De oyo nyoso na yebi wana ya moto, utine na nzambe, nzambe na kumisiyo. Elimo Santu nde mutatindio ni sika wana ya kosambela pe ya koadore nzambe pamba to monite oyo yo yebi wana esepelisio mingi nzambe ne mutati yango kati na moto. Pe motuna ya suka science occulte na lingala tokoyi koloba boyebi ya bonkutu. Boyebi ya bonkutu oyo eyebani te na miso ya batu to pe ezali polele te. Wane komi makambo mosusu. Wane koe makambo ya molili. Yango wana bato oyo babengi ndenge bamesana kobenga bango ba occultiste, soki bazali kolimbola makambo basalaka bakoloba bango bazali na kati ya science. Science occulte ezali savoir, ezali connaissance. Kasi koyeba oyo ya science occulte ezali ya koyeba nzambe te lokola mokeli, lokola l'unique créateur. Na science occulte tope boyebi oya bonkutu bakolakisa yo te yezwe azana ye kaka oyo lokola batu boye lokola moto songo lokola moto pakala akolakisa yo te tope bakolakisa yo te na science occulte te yezwe azali bobele mobikisi wana bobele c'est l'unique Seigneur et Sauveur te. Na boyebi ya bokutu wana bakoloba na te pote okoma na mwinda okoma esika songolo pakala tala nzela okoleka nzela bakolakisa yo eozala nzela ya nzambe te. Yango balobi ezali mambo molili makamba bonkutu. Ezali lokola ngeli ya satana. Lokola anzelu oya komilakisa lokola anzelu ya nzambe nzoka ezali satana anzelu ya ngeli. Tala eyano na koyo kopesa na mituna ya ndeko Mboso. Merci mingi. Merci beaucoup Sangombole botondi na ndenge ya nona mutuna tokozwa nkasa yende kwa komeli biso mbote monsieur l'abbé mutuna nanga eza est-ce que mutu moko akoki kozala na ba set don nyonso Christiane Kanech de la paroisse Saint-Marc nde akomi message e. Merci nandeko Christiane po ya mutuna mwayo tolobi iyo makabo nyonso sambo ya Elimo Santu ezali okati ya biso uto mokolo tokuli batisimo pe tozwi lisusu sakramento ya nkotisa. Moto nyonso akuli batisimo akuli Elimo Santu. Bongo Elimo Santu oyo aye kati na moto amemelie makabo. Makabo yango ezali sambo. Soki oyebi tozali mo Kristo te okula batisimo, okula kotisa, osengeli koyeba yango te ozali na makabo sambo na kati yabo moyibwayo, bongo sengeli ko découvrir yango tembete kosalela yango pe. Po soki ofandisi yango ozali kosalela yango te ekozala mwa pasi. Ndakisa soki na bo moyibwayo oyebaka ko adore nzambe te. Omitunaka mena kosala losambo adoration ndenge nini.
basalaka losambo adoration ndenge nini elingi koloba te likabo ya boyebi oyo tolobeli lelo ezali kosala mosala yango te kati na yo oetufe yango osengeli kolamusa yango na nzela ya kotanga liloba lya Nzambe. Ntango ozotanga liloba lya Nzambe likabo ya mayele ekoya mpo ya kososolisa liloba lya Nzambe wana. Pe ntango likabo wana mayele esalisi oyebi Nzambe ekomema yo sika na kati ya adoration. Moto azali na kosalela makabo Elimo Santu azali moto asambelaka, akokumisaka Nzambe mingi, akotondoko Nzambe mingi na kati ya bomoi bwa ye. Kokumisa Nzambe po ya lolenge azali, kotondo Nzambe po na lolenge azali, na mayasali kati na yo ezali likabo ya Elimo Santu oyo tolobi ya boyebi Nzambe. Merci Nandeko. Merci beaucoup monsieur l'abbé. Toko Kobabandeko Balandi Koyambabino Onzela Singa Bobiangi biso na 082 016 35 12 090 68 16 742 084 107 83 64 09 98 23 97 23. Toyambi ndeko ali kobenga biso. Allo. Bonjour Ajo. Mbote ndeko. Mbote Kisa de Marie, mbote nganga Nzambe azafuni. Mbote ndeko Christian. Oui, nganga Nzambe botoni ni na mateya kitoko pesi biso. Nganga Nzambe, mutu mwana na muzali boyi. Baye bakoloba ka makambo, bakomona ka makambo koyela bato na veni na bango. E ba msa koloba eke lobi okozala mutu songolo, lobi okozala mutu pakala. Wana pesa ka mayele ya Elimo Santu, pe mayele ya tokotela pe nganga Nzambe. Lelo ba msusu bana mayele bele. Na mayele wana basi yango mpona kogumbamelaka biloko ya se ya mo kogumbamelaka bakanka barose croix nganga Nzambe so banini mayele wana euti kaka na Elimo Santu pe euti mpe baya bato ya mokili atiemi na yele wana mokolo molamu na bino. Merci nganga Nzambe. Merci Nandeko Christian mpo ya mituna mibale. Eza na boko bato bakoki kosakola makambo makoya, bakoki koyebisa na moto tala ndenge okozala. Wana tobengaka yango to pe prophétie d'anticipation. Ekoki pe kozala likabo ya Elimo Santu. Elimo Santu akoki kosopa pe likabo wana. Santu Paulo d'ailleurs na 1 Corinthiens chapitre 12 atangi na kati ya bamakabo lokola charisme ya Elimo Santu ezali pe na don wana ya prophétie. Likabo wana ya prophétie moto akoki pe kozwa yango Elimo Santu akoki kopesa. Kasi esengeli na biso kozala na bokebi mpo na likabo wana. Les dons d'anticipation, prophétie d'anticipation. Esengeli na biso discernement mingi makasi penza pote moto yeme ipenza akoka komona ya solo te azali na likabo wana. Esengeli pe na baye bazali koyoka ye bazala na discernement po ya komona te ya solo ndeko azali na likabo wana. Ekoyeba na ndenge nini te moto azali na likabo wana. Ekoyeba na oyo koya sima. Ekoyeba na oyo ezali kokela kati na bato. Moto mosusu akoki kosakola likambo moko, likwela moko, epanzi libota. Wana ezali susu don ya likabo ya Elimo Santu te. Soki ekomi na nzela ya kobangisa moto, osakoli ekomi kobangisa moto, moto azali su na kimia te na bomoi bwa ye, esengeli kososola. Soki oyo ndeko ale kosakola ememi mobulu na kati ya libota ya bato, bato bakabwani. Tata kabwani na bana, to pe mama kabwani na bana. Wana ezali likambo ya Nzambe te, ezali likabo ya Elimo Santu te. Tosengeli kokeba na ba prophétie wana bayaka sakola te tala dans 10 ans kosala boye, tala lobi ekokoma boye pe bongo na bongo. Nzambe nde moto ayebi nini ekoya lobi. Nzambe nde moto ayebi nini ekokomela biso lobi. Soki alingi kolakisa biso nini ekoya akoki pe koleka na nzela ya moto. Ndakisa bavoyant ya ba apparition. Bavoyant bamonaka. Akosakola te tokeba tala likambo boye pe bongo na bongo. Yango tolobi esengeli na discernement.
elimo santo akoki kopesa mpe likoki wana na moto, kasi discernement epusi malamu kososola malamu mpo ete oyeba soki ezali makambo ya motomwa yo te to mpe soki ezali likabo ya elimo santo. Bongo na motuna ya mibale tolobaka na lingala mayele mabe, na lifalansa tokoki kobenga yango la ruse, une intelligence rusée. Wana ezali mabe, ezali mabe, eza lokola satana oyo ebandeli ya mokili. Satana ye mayele moko mosu toyokaki sango Roger azalaki koloba yango awa, moto moko mayele, un bibliste, le premier exégète na kati ya Bible eza Satana. Tala ndenga limboleli mama Eva oyo Nzambe aloba kino ekweisi mama Eva na kati ya lisumu. De bato ndenge wana bazali o bazali na intelligence rusée, azwa likabo ya mayele ne sikate asalela yango po ya bolamu ya komi ko profiter na yango po na ko détruire. Tanga soko lobozo yoka éloquence, pertinence, ba analyse ya kitoko, mais nyonso wana ezali po na bolamu ya bato te, po na bolamu mbele ya ye moko, tamsu po na ko nuire. De bato ndenge wana bazali oyo ne sikate Nzambe apesi likabo ya mayele, likabo ya koyeba, ne sikate a reconnaître Nzambe na likabo wana pe akumisa na yango Nzambe, kasi ya komi kosala yango po na ye moko, akomi Nzambe ne sika ya bato. Tala eyano na koyi kopesa na ndeko Christian de Marie. Merci Sango. Tozali kokoba bandeko balandi linaka malongi ya mokolo mwalelo boko bianga biso mpo ya kotuna mituna na bino na numéro 081 99 60 plutôt 082 016 35 12 toyambindeko azali kobianga biso ndela singalo. Allô, Radio Maria. Oui, maman. Mbote Joël, mbote Yohani Nangai Abembori. Mama Rifine Mélanie ya paroisse Sainte Marie Madeleine ye moko ayebikaka. Mbote mama. Yohani Nangai antukanga mama abino na rakana sengo mingi na bwanyo Nzamba pesa bino na mituna oyo. Matuna kabino mususu ya kotungisa mususu ndenge mususu mbuzozo ngisa mutuna mutune yano na yi. Na matea lelo otorokola nga mama na yo na mona bonene ya Nzambe soki nazotala kaka likolo nga na lobi eske likolo wana esimbami na makonzi nini oyo ebaka mikuna likolo po esimba likolo antuka na mona ka bonene ya Nzambe bongo lere nakomaki na mwanda na moni kaka oseya antuka ebangisaki nga lobi Nzambe aza ndenge nini nande pana koyeba bonene ya Nzambe kaka ndenge ozolimbola wana soki tozotala bikela na ye na mbala moko ozomona kaka ke Nzambe wana aza ndenge mosusu. Merci mokolo molamu. Merci na mama Rifine Mélanie po ya maloba kitoko, maloba ya bubondi opesi biso. Nzambe abenisa yo mama na libota mobimba. Mama Rufine Mélanie likambolobi yango wana penza. Bobelese limo santo motako kokomisa moto na esika wana. Nzembo moko tomesana koyemba un chant populaire là. Soki na tali likolo na kobanga Nzambe, soki na tali mai na kobanga Nzambe, soki na tali ndenge sanze ezali kokita mo ezali kobima na tongo na kobanga Nzambe na lobi nana kokani na yo azate. Voilà, ça c'est les dons de la science tope likabo ya boyebi o elimo santo a chakati na biso bato. Moto akeli nzembo ndenge wana atali pe akumisi Nzambe. Ezali likabo ya elimo santo o zali na yango mama. Mbuma ya likabo wana yango nde moto etindi oyeba Nzambe pe okumisa ye. Kosuka kaka na koloba te Nzambe aza monene osengeli sika kokumisa ye na nzela ya losambo. Merci mingi na mama Rufine Mélanie po ya intervention ya yo na malongi malelo. Nzambe abenisa bino na libota mobimba. Merci Sango, tokozwa ndeko atindeli biso message audio WhatsApp.
Mbote meselabe, mbote nde Joel. Motuna na ngai eza boye. Ya liboso na sepena makasi na mateya oyo sango mboli azali kolendisa biso vraiment ezosunga biso. Lokola biso toyebi nanu te. Toyebi mukie me toyebi mpenza nanu te. Ndenge nini ya kobelela elimo santu na ngonga pe nini na likambo pe nini yo kobelela elimo santu akitela yo. Tozali awa tozoe kosenga ngonga nyonso mikolo nyonso elimo santu kitela ngai lobi kitela ngai tokosenga na mokolo moko combien de fois bina sanza moko combien de fois ou bien mikolo nyonso kaka tosenga kelimo santu kitela ngai maintenant nozwi réaction te ou limbisa ozwi nano réponse te ya elimo santu akiteli yo aye koyebisa yo likambo oza nango posa ndakisa elimo santu kitela ngai na umeli mingi na chômage naluka mosala sala pona ngai elimo santu kitela ngai nazali na pasi ya commerce na ngai ezomata te kitela ngai sala pona ngai nyonso ezaka ba exemple ya on asengi na meselabe apesa nga réponse na place wana tosambela ndenge nini pe tosala ndenge nini po elimo santu ayokelaka pe biso po tozwaka pe badon ya malamu na kati ya elimo santu. Merci ndeko Benoît Mapesa, président non installé ya Saint-Jacques. Merci Nandeko Benoît po ya motuna to profiter po ya kopesa mbote na ba Kristo banso ba Saint-Jacques na Kinkole. Matthieu chapitre 7 verset 7 référence oyo même moi na ya 4 ans ali capable à koloba yango po bato bakanga yango penza elobi demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Maso wane kosalema se na nzela ya boyambi elekokani mbala boni esengeli na biso kosenga lisalisi ya limo santu tango inso ndeko Benoît, tango inso azali kati na biso ndenge tomesana koloba esengeli na biso koreactive kolamusa ye kolamusa limo santu kati na biso elingi koloba mbala inso kosinterese na ye kosenga lisalisi ya ye olingi kosala likambo elimo santu salisa ngai olingi kokumba motuka ange gardien salisa ngai elimo santu kamba ngai pe bongo na bongo. C'est ça, rendre le Saint-Esprit actif, agissant et présent kati na biso. Santu Paul alobi biso bato toyebi kosambela te tozali na posa elimo santu po ya kosambelaka kati na biso na maloba oyo bato bakoki koyoka te azali kati na biso tosengeli kosenga lisalisi ya ye eza lokola oza na mbongo na poche olimbisa ndakisa oyo ezali vraiment banal eza lokola ozali na mosolo na poche na yo ozali na posa ya mikate me mikate wana kokende tokamati yango eza ya bato osengeli kobimisa mbongo oyo ozali na yango opesa moto azali koteka mikate wana po ete okwa kozwa yango osengeli kosala mouvement osengeli kosala geste mbongo ekobima yango moko na poche na yo te ekei te yondo sengeli kokotisa loboko na libenga okamati mosolo me ezali ya yo po te sala mosala mwa yango ya kopesa yo likoki ya kozwa mikate wana yo osengeli koagir se bongo na elimo santu azali kati na biso tokosenga lisalisi ya ye tango inso mbele koloba tokobelela elimo santu yango ezali kotungisa mwa moke tango tobi tokobelela elimo santu lokola te azali quelque part na mboka moko boye siko tozobelela ye po te aya te ezali bongo te kobelela elimo santu eza na sens ya supplication kobondela elimo santu kosenga na ye lisalisi zambi azali kati na biso pe biso tosengeli koexploite ye koutilize ye kati na biso zambi ezali likabo nzambe apesi biso likabo
nzambe apesi yo likabo osengeli kosalela yango. Tala eyano na kopesa na ndeko Benoit ya koloba na bokuse ete mbala inso mpe ntango inso tosengeli kosenga lisalisi wana ya likabo ya limo santu oyo tozali nango kati na biso, quelle que soit circonstance, quelle que soit situation, ate umeli continuer kosenga lisalisi wana elimo santu d'une manière ou d'une autre ako intervenir na boyambi oyo ozali na yango. Merci. Merci Sangombole. Tozali kokende moke na suka ya linaka malongi ya mokolo malelo tokozwa makanisi mibale to misato ya mboteto sukisa. Bonjour ma radio, Père Nalingi Kotondo Nzambe na nzela na yo po ya losambo o tosalaki mpona bamalade Nzambe amimonisi na mama oyo abandaki kobele. Merci beaucoup Sango. Et Zali Sœur Marie Kapinga depuis la paroisse Saint Kibuka na Masina. Donc on appelle Lisusu Makanisia maman Valérie atinde libiso message audio. Bonjour ma radio, bonjour Sango Albert Mbole, bonjour Ndeko Joël. Na Zosenga Nzambe merci. Na mateya kitoko bozali kote ya biso ngai nalingi kaka kotia koloba boye na monaka vraiment monene ya nzambe nakomisaka nzambe kaka te mpona apesi biso asali biso beno nga nakomisaki vraiment soki namoni souffle nalali ntango na olamuka napemi na binzambe merci opesi ngai pema lisusu ntango namonaka lisusu na likolo natali nalobi likolo tomataka na avion me tozokokóma kaka ntina suka te. Donc nyonso wana ezozala monene ya nzambe na ebale soki natemi na liboso ya mai nazomona place nini mai ebandi te eza na suka te nga vraimen yango wana nakomisaka vraimen nzambe nano na wana avant na banda kosenga baye merci na baoyo oyo asali mpo na nga na bomoto boye en tout cas mateya kitoko mingi Sango Mbole bo nzambe apesa bino ya mingi afungola bino lisusu mayele mingi mpona bolakisaka biso tozali vraiment kolia toza koyeba mingi vraiment na nzela ya Radio Maria na kati na bino basango na biso. Merci mokolo molamu nga mama Valérie Ngeli depuis Londres. Merci. Merci na mama babale o bauti ko tinda message ya bango pe audio ya mama Valérie na mama Marie Kapinga lisanga totondi nzambe botondi po nzambe nde moto azali kobikisa nzambe nde moto azali kosalisa. Merci toko bakosambela lisanga ba témoignage ezali bele bandeko losambo ya biso tokosambela ka lisanga wana nzambe azali kosala azali koyoka pe azali kosala ya mingi penza tika te lokumu pe nkembo ezongela nzambe wana o azali koyoka biso mbala iso tokobelela ka ye. Mama Valérie Ngeli merci na contribution ya yo ezali bongo mama tokumisa kaka nzambe te zambi nazwi mosala tokumisa kaka nzambe te zambi na bali pe bongo na bongo te tala bikelamo tala molongani na yo ndenge azali tala mwana ndenge azali pema mama Valérie abi pema kaka wana olamuki boye pema ozali kokoba elimo santu nde siko akopuse yo kumisa na yango nzambe tala tina nini tosengeli kolamusa likabo wana ya boyebi nzambe oyo elimo santo amemeli biso kati na bomoi bwa biso tolekisa ngonga mingi penza na bokumisi nzambe po ya oyo azali po ya biso. Merci mingi na mama Marie Kapinga pe mama Valérie Ngeli. Merci Nabino Banson Bandeko Balandi ba Radio Maria Sango Mbole talato komina suka ya malongi ya mokolo mwalelo mwa maloba moke ya bo sukisi na maima tali matea lelo na bokuse o tokoki kosimba na likabo ya itano ya elimo santo likabo ya boyebi to pe koyeba elimo santo akosalisa biso po ete toyeba nzambe koyeba nzambe eza likabo ya koyeba nde nzambe likabo ya koyeba na ino te oyo ezali science na ndenge ya mokili te koyeba nzambe na nzela ya bikelamo
bongo na nzela likabolo ye tokolekisa ngonga kati na kokumisa nzambe na koadore nzambe ekosalisa biso na nzela ya likaboli ye totikala bikelamo oboso ya mokeli oyo azali nzambe. Tika teli mosantu yeme ipenza asopa makabo wana na kati ya bomo ya moko ya biso asalisa biso po ete toyebaka kotala bolamu bwa nzambe, toyeba kodécouvrir bonene bwa nzambe na kati ya bomoi bwa biso na biye bizali zonga ya biso. Natondi yo ndeko Joel, natondi bandeko ya biso ba cameraman ba bazali kosalisa biso na television YouTube ya Radio Maria bokomona bilili ya katechese. Tikate nzambe na moko azali kopesa lokola libanga ya ye pona ko construire Radio Maria, nzambe azongisela na moko mokama na mokama. Merci na bino banso.